Mura okimi tondenge nini. Mura. Mura de la presse. Mura nanga ye. Soki namoni yo te okimi. Soki namoni yo te okimi. Mura de la presse ozawapi. Soki namoni yo te ozobanga. Soki namoni yo te oyebi. Oyebi ke la Karine Mokonzi, la baronne, azwi doki. Oyebi nyonso complet. Me mura de la presse nanga. Mura. Soki ozwi ba enero komi munoko. Soki ozwi ba enero. Ya difficile. Miriam Mokonzi yoka makelele. Moza wapi mura de la presse nanga. Mura. Soki namoni yo te okimi. Soki na yoki yo te obangi. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mura tango azai asimbaki apopula ameka kotake koloba makambakari ndenga mesana tango azwaki enero ya Miriam Wesh tango azwi yango aye koloba nazwaki ba WhatsApp même na commentaire moko namonaki balobi papa robo ozomona mura te namonaki mura mais lokola nayebaki plan nayebeki Miriam Mokonzi Wesh apesi mbongo po mura loba sima batake mura baksio moko ekende makasi yango wana natikaki kutu te naza kotala soki mura aokende ti wapi parce que nayebaki mura aza na eloko te azalaki na maloba ya koloba te po mura abimisaka makasi soki penza aza na makambo ya koloba ateza nango juste te me tangu bato ebele bazo croire ke ya juste ale mura afonce me makambo oyo mura ayakoloba na dernier mi-temps ye moko aza komona kilo po alobelango me bino moko boyebi ba enero oyo Miriam atindaka ata malika azwaka yango na valeur te azwaka yango na valeur me ntango aloba yango na koignore me esalaka bango bien po soki azwi enero akokosomba mwa mosuni ne ya niau mura na ngai yo yeye mura oyebi bien Karine azwi dok oyebi bien Karine azwa dok mura na ngai wo obombami wapi mura olobi bien mura de la presse mbila alors oza wapi ai mura wana ezalaka mangungu obie mpenza ozalaka monoko yaka soki ozali mwasi ya tembe to mobali ya tembe to nyonso mibale ya tembe yaka mura de la presse namoni yo komokota natali video na suka po natala so osani namoni yo na grand maître okesimba bapla mura okoti bisika grand maître osimbi na bikeko mura tala ba oyo batimbi bilokosi bakenda kosimba na ponto bakoka te magloglo banyamulenge
cousin na ye moko oyo apesaka motalikazo biloko abanda kopesa ye banda kala libala liboso akanga mobali esimba te babali ye batiki ye bafuteli ye mbongo Minerval kende classe ai Mura sikoyo ozokende simba kisi hein Mura pourquoi pas oya kobondela pourquoi pas oya kosenga pardon de lokolo la baronne na nyokwami mpe ozomona souffrance te Mura Mura na nga Mura soko bombami ozo souffrir soko bombami ozo souffrir Mura même na bina file tango ayembaka nzembo wana oyoka yango bien te ayemba yango na mawa nyonso alingi te Mura osala makambo osalaka surtout na nsima ya mutu oyo na 21h yasali prière baninga tango bagunzamaka balobaka eloko te tango batelami bakumisi nkolo nzambe aza monene me ye soko agunzami monoko elobaka te me na nsima ezoloba sikoyo ba 1 euro Mura ma papa bon mama papa eza bien oza na 2 biloko ai Mura okoloba nini vraiment ata yo moko kote wana okomprendre yo mais bon oyebi ki kufa nsoni kongo na pasi to na 2022 d na 0 moko na kati oyo elandi eza ba d kanisa bien yo komi na mbula boni siko na 2022 24 ans eza age moko bashanzaka makambo ubi okomi malamu to komi mabe na kati internet yango monaka bafille ebele na bagarçon batikala na 24 ans mpo bakoki koshanze te balingi kaka kotage karine sikoyo yo okomi na 24 ans soki mpo otali nga te munatanga bashifre wana eza prophète de la nation soki okepa na ye opesi ye ane oyo na age okomi nango akosala lo calcul akotia d plus 0 égale d plus 22 égale 24 akoloba okomi na 24 ans Mura landa karine Mura na ngai yeye Mura soki obombami ozobanga soki obombami ozangi maloba soki obombami okimi Mura na ngai Mura soki namoni yo te obangi Mura nanga Mura otie munoko na yo wabi Mura nanga Mura nanga otie Mura mafinge belo zalaka nango otambulaka nango kaka eke wapi bon pona karine wana eloko akofinga te mais kote mosusu bazobengo batraitre nazotala émission bamission ebele basite ebele ndenge bazofinga yo ndenge bazoloba no Mura ndenge bazotraite yo même ikutu motu asalaka service traiteur atetaka biloko bongo te badivision mpenza na baplateau oka mpenza bamatière plateau matière yo siko ovandi kaka bongo obe yaya bidefise na comprendre moto aosouffrir na place na yo bombami ozoka soni oza na souffrance me moke moto azosouffrir makasi mama 1 euro ok Miriam mokonzi wesh ndenge nini souffrance Miriam naoloba nao sikoyo Mura soko abombami ayaya mawe Miriam nyonso osalaka mai bon nana likambo koloba nao mena inutile na kota oyo eza ya Mura na ngai ye Mura na ngai ye Mura soko obimi te obangi
Soki obimi te okimi. Dodododododo. Bandeko ba bolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu na ngate soki nini. Ya kitoko. Yo mutolobaka. Ke mboka. Secteur nyonso. Ba okipango na bapaya. Kotoyo. Ba chinois. Kotoyo. Bengi. Kote kuna. Ba pakistanais. Alors. Yaka na forum. Le 1er février. Ti le 6 février 2022. Kuna. Okoya na compétence na yo. Okoya koloba. Po makambo na yo. Ekokoma. Paya nani? Fati Beton. Tala yo. Ozoloba. Papa Robo. Olie. Yango longoli maske. Mais yo pe yaka. Na compétence na yo. Yaka koloba. Na forum. Le 1er ti le 6. Yo pokolia. En plus. Bandekono. Tangu. Tokozwa. Ba secteur wana. Bakoteka susu lupango te. Mais soko yete. Bapaya. Bazwa toujours na secteur wana. Bandekono. Bakende boka ngunda. Wapi. Na kanku. Popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton. Bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza nsaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza nsaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.